ata paracétamol ingratitude wana na mibali il faut stopper bino baso bozo soutenir biso ba o toza ba edi to supportera ba choc to supportera ba coup mais ça la base belo bozo supporter mibala ben poli bo supporter ba choc ité lelo so mobile na betio 12 bo supporter yango te likambo ntango ekomelaka moninga ezalaka mpo toseka te makambo ekomelaka bavoisin eza leson mpo na biso bato tozotala kotala modebo c'est triste bozalaka mpona koemilie bafille internet tomona ngo na mobala glace tembo combien de mibali baemilie basi na internet plupart ya mibali oyo baemilie basi tozwi batigre baemilie bakari tozwi mibali ebele baleki na bainternet ya baglace tembo babiso baoyo baex baleka mais eloko ezalaka bien basi yango kaka tozalaka toujours na actualité mibali yango bolimwaka plupart ya mibali impoli bolimwaka basi yango batikalaka bamama ata tozosala rando bashu tosoutenaka mibali impoli te mutu nyonso ayebi amema ase 9 mois ata tosalaka barando tosupporte mibali impoli te il faut kotelemela mibali baimpoli yo ozokotela mobali ya impoli mobali na yo mpe alandaka rando bashu mibali na bino mpe balandaka rando kieba tokomema epidemie ekolongwa na barando ekokota na bavie privé mibali bamona yango normal ovandi bosambusi mwasi ovandi boye na opiblie mwasi mutakala ovandi boye toza susu na sécurité te na bakutu bamona yango normal toza lisusu na sécurité te na bacouple na biso likambo il faut arrêter barando bino bosalaka ya jalousie mwa manela kitoko nasalaka rando ya jalousie te mami ngene eza moment occasion ya bien soki obebani na mode nga na récupérer mode na vandise tosala makambo bino bosalaka mais moi Manuela na mutu na nga na vandi non to protéger ba vie privée na biso to protéger ba couple na biso mibali oyo bolinga bafille internet toza na besoin ya ba vie privée na bino te toza na vie privée na bino te mpo biso moko toya basi mwasi na soki abunzi mwasi na soki akomi mutu il faut protéger ye ata na l'état en tout cas omonaka ta nde naza boye naza na mobali soki lelo nabomi mutu papa César bakokange te take témoin ke ndenge nini mwasi na bomaki mutu ofundi ye te parce que c'est relation faut bozala soudé mode otingelinga porte mpona détruire mwasi na yo mpona luka contact na yo naye kofinga mwasi yo na mire na yo mobali oseka okomi kutu koloba Laetitia makambo wana soki osalaki Julie soki ezalaki Laetitia okosala bongo ti ozoloba Laetitia obengi nga boya balinga te obengi nga Jean Robert te eza façon langage ya kimokolo opesa nga feu vert okumisinga Manuela, je t'envoie les cœurs. Mais naza ennemi ya mwasi na yo. Je t'envoie les cœurs. En tout cas, plein de cœurs. Et vraiment, Manuela, franchement. Basfi oyo bosalaka na internet oyo boza na bavie ya couple mibali tozalaka na bango eya na mutu moko ta olalisa biso kao mpo balalisa biso kao bazalaka na posa badiversaire na biso mpo bazwa appui alors nga Manuela na kana nga naye koarrete eloko wana na arrete yango mami ndeni soki mode atiaka motema sambusa yo j'ai confiance à toi mami j'ai confiance à toi beta e KO parce que modèle chaque espoir pas nanga en dehors ya Manuela il y a personne pour soutenir modèle lokola nga Laetitia mami beta e botu comme ibalo batikali bazwa somo ya base internet mutu akokota rando ya mami na modèle naza na ye na sima parce que makambo etali couple il faut sukara na privé makambo etali couple il faut sukara na privé toi nango besoin te sikoyo boye na kobanga kolinga nga nasalaki yango te mpona na bitike nasalaki nakotaki na life ya mole c'est première fois na vie na nga nakota na life etali mode mais nakotaki avec sagesse mpona kotala dimension ya mibali oyo tozovanda na bango nga naza ennemi ya mwasi na yo problème nini tokozala nango na bandako oyo ekomi ke mibali oyo bazala kolinga biso na internet bakoma lelo kofungola baporte mpona binemi bakota parce que moi Manuela
naza ennemi numéro 1 ya mami ngeni. Mais mobali na yo mode afungolaki nga porte lobi na okomande na ofinga na oseka nakokaki kosala nyonso nalingi na life ya mobali na yo eshokaki nga. Bandeko na biso bafille internet toza bamama toswanaka biso na biso basi tofinganaka. Mais lelo babinemi numéro 1 ya bacouple na biso ekomi mibali oyo tozozwa biso bato toyebana tomemi ngambu na barelation. Eza na mobali mosusu avakutana na yo abanda obanga yo abandaka kobanga yo abandaka kolenga yo a cause ya barando tozosala efungoli mibali ebele tozobima na bango baporte ya koya kopakola biso buzoba po ayebi soki na pakoli yo buzoba binemi na yo bakoya kokota na nsima wana nga Manuela na osubir même eloko yo ozovivre. Mais bino nyonso bamami bosangani mpona kobimisa eloko moko boye atekaka makasi mpo bolalisa Manuela. Mais na osala likambo ekomeli yo nga Manuela kitoko nalingi napesa mami ngeni nga na yo tokozala enemi ti liwa. Mais mobali na yo mode mibala bafi nyonso ya rando soki lelo bokabwani na basi na bino to mode yo lelo bokabwani na mami kosatandre te ke nga Manuela na oyamba yo etanke mwasi bozala na respect na biso basi boyeba kohonore biso basi. Mwasi alapeli yo fufu mwasi apanzeli yo makolo problème ate eza ndenge nini bapapa ya rando mibalo bolingi biso basi ya rando boprotege basi na bino botika kofungola binemi baporte kanda ya mokie boye ofungoli enemi porte modele oyo ofungoli nga porte ya monene ya koya kosalir mwasi na yo nafingaki mwasi no te me na yo oseka makambo oyo ozoloba nazo donc otiki porte espace ya monene bapapa oyo bozolinga basi internet bokangela biso baporte basi oyo bozake mo ex ya ennemi na yo apusani pembe na yo po adétruire ex na ye yebake eloko tu basi tu boya na internet baporte oyo bofungoli mibala bavoisin lobi de même porte ekozala ouvert mpo na bavi na bino. Biso nyonso tobetaka magoda na mibali il faut totelemela eloko na kati ya mibali mibali oyo bolingaka bafi internet mami ngeni nga na internet oyo adversaire na nga le pupusa waleki makasi lokola mami aza te mode toloba mpenza vérité mode yo mpenza soki balongoli nga Manuela na makambo na mami po yo po affronter mami ozala na obligé ozala na posa Manuela otokwisa mami. Mais nga na ki Manuela kitoko na nga j'ai pas besoin de ex ya mutu songolo pona kokwisa mutu songolo mami ngeni na confiance na yo à 100%. Mode okoka mami ngeni te mode okokoka mami ngeni te sanga. Donc kanga matoi no fungola matoi ba problème na bino soki bozo affronter mwasi na yo mami ngeni oyebi ke po ennemi ya mwasi no c'est moi ennemi numéro 1 ya mwasi na yo lelo mami yebanga ngo soko kabonaki na mode soki nga naza jingi ya mwasi mutu aliboso mode koluka se Manuela. Mais c'est ça qu'il veut. Alors Manuela kitoko akangi ba porte pona ba ex na bino mami ngeni soki mode alingi affronter na rando mami yaka rando na mode parce que mibali wana bakoka biso te sa binemi na biso mibali baluka biso bakoka te mami soki mode atiaka espoir ke boswani makambo ya couple Manuela kitoko akoya kointervenir nga mpena nakangi baporte rando oyo mibali bazoluka na biso ba ex na bino mami affronter mode na rando mutu akokota rando na mode aza te sauf nga komi nga nakokota te ya personne oyo akosoutenir mode po alalisa yo. Mais j'ai confiance mibali tolalaka na bino biso baso bolingaka ya internet eya na mutu asuta fi internet aa te parce que boyaka boyebani te bozwaka succès na nsima na biso basi oyo toyebani boyeba korespecte mibali mami ngeni sala rando na mode soki aye mutu tu akokota rando ya mode na mami ngeni nga na nsima na ye parce que mibali oyo toolala na bino boza ba premier adversaire ya bacouple na bino bandoki ya liboso eza mibali toolala na bino mwasi na yo azala ndoki
libala lobby pour les meilleurs, pour les pires. En dehors, il y a rendre to salaka. Rendre les délire. Vie de couple est la réalité. Ton ménager réalité, na vie à rendre te. Problème, il y a des Congolais. Besoin de ménager, vie à rendre Internet, na vie réelle. Internet est la criminalité. Modé comme mobali. Modé zonga mobali. Affronter moi sinon la privée. Mais ce que nous affronter ta femme d'Internet, que nga Manuela, non soutenir bino mibali ba ex ba, y a ba diversaire nanga okosi. Okosi. Et comme trop c'est trop, li Camerouni. Vraiment. Mibala ba Congolais li Camerouni. Vraiment. Au moment que et l'homme ça linga passe modé, au moment na mobile mibali ba ola to ola na bino. Nga mutu na osuki so. Nga mutu na osuki so. Comment mobile oza ba parole mabe? Moi soy honoré, moi soy pesi badge. Okadisa kila msusu ngati na opina na kati ya life na ona oseka. Et ça qui nga choc. Moi si na oya libala. Moi si ata uti ko bunda. Moi si na ata zandoki. Comme to bala na rato comme 1 plus 1 est égal à 1. On s'est obligé de protéger les femmes. Manuela est très intelligente, Manuela. Lydie, elle est très intelligente. Toi, tu as ménager vie à rando. Bon, comme il quoi, plupart de filles à rando, couple na bango, elles ont vivre selon biso ba adversaire. Au moins na mutu musu na kata couple liba laisser kufa kala. Avant na liba la pas obanga Manuela oseka kinganya oseka. Yaya. Vie eza ba réalité belé. Likambulisi chaku yo ndeke ko sekate. Makambu ya couple ouais le cas qui lobeza couple vie de foyer, ça me fait mal. Moi so yo boti bana bobengo papa modé. Ozo mona na kati ya modé ana joie, ana sengo ya ko détruire muninga. Après lobo beninga chérie. Wapi respect à couple. Exactement. Basi atako kondina na posa to misala ke moi ça libala. Mais libala ngo tozo zwa bazo ngisa biso ka sima. Mibali bazo ngisa biso sima. Mibali bazo bakisela biso ba rando. Au moins na moi si na zatala na posa tika rando. Mais tant yo mobali ozo leka na caméra pona ko emilie moi si na yo. Soki nga Manuela na za jingi na ye na bandi ko seka moi si na yo. Ozongisi ye na terrain, ozongisi ye na rando. Soit bizarre yo zo peksa moi si na o rando. Mais tant yo zo ya na caméra. Koloba makambo etali couple na yo zo pesa matière na ba adversaire, o pesa matière na Manuela. Vraie matière. Tant na roya ko seka moi si na o lelo. Na seki moi si no lobby. A ozonga ka na ba rando. Parce que bino mibalo to linga. Boalo kwa bandoki ya ba vie na biso. Boza bandoki. Comment mobalo zaka na ba langage ngamu na kosukisa yo. Likambu muke bozongi na internet. Bozonga na internet pourquoi? Pour oyebi que moi si na aza mutu internet. Na emilie na internet. Eza kwitite. Mutu soka lobino likambu na sa kwitite ka kana yo. Mami ngeni. Naza ennemi na o tiliwa. Tina kokufa. Mais makambo etali couple a lire o mibali na biso ba congolais bazo kende nango kozanga ba maman respect bazo lambela bino moi so zo kota cave moi so aswaka soin na yo lelo soko beli apesi ata paracétamol ingratitude wana na mibali il faut stopper bino baso bozo soutenir biso ba o tozaba ya edi to supportera ba choc, to supportera ba coup. Mais ça la base de l'eau vous supporter mi bala ben poli. Bon supporter ba choc ité, les lots sont mobile na betio 12. Bon supporter en côté. Li kambuta me comme la ramuninga. Ezala rapoto sekate. Makambo comme la ba voisin, ezal leçon pour na biso ba tutozo tala. Kota la modèle c'est triste. C'est triste. C'est triste. Bon, ça n'a qu'à pour emilie ba fille internet. C'est ça. Comment on a mobile grâce tembo. Combien de mibali ba emilie ba sur internet? Plupart ya mibali ba emilie ba si. Tozu ba tigre. Ba emilie ba kari. Tozu mibali be ba leki na internet ba grâce tembo. Ba biso ba o ba ex ba leka. Mais eloko ezalaka bien basi yango kaka tozalaka toujours na actualité. Mibali yango bolimwaka. Plupart ya mibali impoli bolimwaka. Basi yango batikalaka. Ba mama
ata tozosala rando bashu tosoutenaka mibali impoli te motu nyonso ayeba mema ase 9 mois ata tosalaka barando tosupporte mibali impoli te il faut kotelemela mibali baimpoli oyo ozokotela mobali ya impoli mobali na yo balandaka rando bashu mibali na bino mpe balandaka rando kieba tokomema epidemie ekolongwa na barando ekokota na bavie privé mibali bamona yango normal ovandi bosambusi mwasi ovandi boye na opiblie mwasi mutakala ovandi boye toza susu na sécurité te na bamona yango normal toza lisusu na sécurité te na bacouple na biso likambo il faut arrêter barando bino bosalaka ya jalousie moi manela kitoko nasalaka rando ya jalousie te mami ngene eza moment occasion ya bien soki yo bebani na mode nga na récupérer mode na vandise tosala makambo bino bosalaka mais moi Manuela na mutu na nga na vandi non to protéger ba vie privée na biso to protéger ba couple na biso mibalo bolinga ba fi internet toza na besoin ya ba vie privée na bino te to na vie privée na bino te po biso moko to abasi moi si na soki abunzi moi si na soki akomi mutu il faut protéger ye ata na l'état en tout cas au moins ata nde naza boye naza na mobali soki lelo na bomi mutu papa César bakokange te take témoin ke ndenge ni mwasi na bomaki mutu ofundi ye te parce que c'est relation faut bozala soudé modo tikelinga porte mpona détruire mwasi na yo mpona luka contact na yo na ye kofinga mwasi yo na mire na yo mobali oseka okomi kutu koloba Laetitia makambo wana soki osalaki Julie soki ezalaki Laetitia okosala bongo ti ozoloba Laetitia obengi nga boya balinga te obengi nga Jean Robert te eza façon langage ya kimokolo opesa nga feu vert okumisila Manuela, je t'envoie le cœur. Mais na se nnemi ya mwasi na yo. Je t'envoie le cœur. On peut faire plein de cœurs. Et vraiment, mami, franchement. Basfi o bosala na internet, o bozana ba vie ya couple, mibali tozala na bango et ana mutu moko ta olalisa biso kao. O balalisa biso kao, bazala na posa ba diversaire na biso po bazwa appui. Alors nga Manuela na kananga na eko arrêter eloko wana. Merci. Na arrêter yango. Bravo. Mami ndeni soki mode achara motema sambusa yo. J'ai confiance à toi mami. J'ai confiance à toi. Beta et KO parce que modèle chaque espoir pananga en dehors il y a Manuela il y a personne pour soutenir modèle ko la nga Laetitia mami beta et botu comme ibalo batikali bazwa somo ya base internet mutu akokota rando ya mami na modèle nazana ye na sima parce que makambo etali couple il faut sukara na privé makambo etali couple il faut sukara na privé toi nango besoin te siko boye na kobanga kolinga nako banga kolinga tokotikala mitakala liboso nani tokotikala mitakala liboso nani mibali somo wow mibalo bazalaka na kingolingoli bakenda wapi naza mama nako accepter mobala saka na muninga mwasi te ata aza ennemi ata mutu mwasi abomelanga bana ngala lingaka rando ya bato makasi ngala zaka faible te nasangana na mode poto ko isa mami no na nga moko totetela na mami poto abasi mais mibali bobima na makambo abasi mibali botika kosambusa biso basi en tout cas bravo ex o naza na ye asangani na bafi nyonso ya internet akokinga donc elakisi ke ex wana soki azalaki ye moko ebotu na kobeta ex akokinga ti abike nakimakima mpa badiversaire ya Manuela kitoko mama je oyo mami ngeni yo mto fungolaka je oyo ya koyambaka bana mibali bafinga ndekono ya mwasi soyo bwakaki likolo ekomi kozongelo na se me ngambe na sengi na yo mami yo mto stoppe loko stoppe mode j'ai confiance à toi stoppe mode omoni biloko mode asalaka j'ai confiance moi je m'attendais pas nga adversaire na yo naza sima na yo mutu akokota rando ya yo na mode na otiela ye tous les forces modèle faut simer. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman, la chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon, la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman, la chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon, la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman, la chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon, la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.